famille aba mobali ya mobali oyo auto kufa Pati Luboya eza en Congo papa peut-être que ndenge okutolo ba ke mwana na bango ça ba on a moins $10 moins $20 comment ba réaction na ya bon est-ce que famille peut ya Luboya Pati Luboya et comment ça te que ba yebi ba vérité mususu entre couple na ya mwana na ba entre moi si oyo ki aziki mwana na bango zo kufa na mwana na bango Pati Luboya partout bande ko Hollande biso dans le monde to le mobali oyo ya yo. Et puis sur yoki aole laté aolo ba penza à l'aise ezaki te que vidéo moko ya panique wana eza ba vidéo moko ya ke mutu asali mabe maintenant oyebi na mabeti na mabe za la mutu asali mabe ana besoin aluka déjà ba preuve moko ko bomba mabe na ye donc azo filmer on dirait tant ba oloba ke non to moni pe suspect ko za nga kutu nazala kité na yaki ka kukuta azo bunda na tala kutu vidéo yango na bande ko filmer mais pourquoi filmer au lieu na moment na ko luka ko benga même intervention ya. Pourquoi filmer? Donc moi si on a faut ba kangai nan. Yango na ebisi yo awa. Ata soki ba famille ne ba ko ba ba secret mususu. Ba vérité peut-être. Ata ba famille ba ko ba vérité mususu. OK. Mais to ça ba investigation to me vérité. Est-ce que ba yeba ki ke Pati Luboya na mona wana ba ensemble ba vraie vérité ezala mingi mingi moi sina mobile na. Eza pasi ko bungisa mobali munene ndengwana. Na mboka oyo munga ngakwe ko sala nyonso azobunda na liwa moi c'est azo filmer c'est de la méchanceté c'est de la méchanceté ngana ebisio boye eloko moko ko se cacher wana ezakaka mutu wa sali mabe azaka na besoin amilukila déjà ba preuve moko boye ko bomba mabe na yeke ngabu na bando filmer tanga obu ngabu na yeko kuta na yebite na intérêt ni mobali na obunda na liwa na intérêt ni yo filmer na intérêt ni. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous tous qui êtes connectés sur votre site, meilleur site, La Voix Céleste Nzela Lola et Sika Bonzambe et Kitarnaloye Monamaloba Pena Misala. Merci une fois de plus pour la fidélité que vous accordez à cette émission Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya Moussali Natata Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta bien-aimés dans le Seigneur. Simona Antoya Rolbake Nzamba Boto Kwaye Wapi Namasazo Saïla Biso Bonzambe Lolo Kitanaloye Moteme Maloba et l'homme de Dieu le prophète Marquis Efrata qui n'est pas présenté boyebi déjà très bien Tomeo Kisaki Bonzame bien-aimé dans le Seigneur l'isolo yande ronabiso oyawutaki kokufa na poto bien-aimé dans le Seigneur na komo ya Pati Luboya ndeko mobali azo kufa na poto mwasi na telemi wana azo filmer bandeko mingi babengaki biso na poto tozi ba réaction mingi est-ce que mwasi nde adalaki sima ya liwa ya mobali ou comment moi ça lingara se venger ou comment bien aimé dans les uns qu'est-ce qui s'est passé au juste mobali na ozo kufa yo mwasi ozo filmer na oka ozo benga ambulance te ozo prier te ozo filmer na oka bien aimé dans les seigneurs to meroye ba on émission lelo est-ce que mwasi olio ya Pati Luboya la police côté makambe kangié. En tout cas, restez connectés. Na meilleur site Nabino La Voix Céleste, bozo yeba, bozo découvrir la vérité. Na émission Léon, analyse autorisala na prophète Marquis Efrata. Shalom prophète. Shalom, shalom. Na bande konyo so bazolanda biso partout dans le monde. Nzambe alola apamola bino ba oyo. Bopesa matoi na La Voix Céleste, na tongo na butu na midi, na après-midi alelo partout zali. Zamba kanisela wa sala obolamu. Yesu apambola bino ba obo soutenir musala oyo matin midi soir na ba prière na bino nzamba pambola bino. OK, prophète Marquis to mon bilili ba photo ba vidéo ezali c'est inutile que to publier to tona émission na biso Rien que la vérité réaction na cause à nini et là on nini ko loba après avoir visionné vidéo oyo to moni yande ko na biso mbinga mobali boga ya mobali ndeko na biso moko na biso na poto azo kufa mwasi ne atelema yohana oji sedani. Tomoni bison sur ma vidéo ensemble comment est-ce que ndeko wana azo kufa et puis moi si naenda azo filmer et sur landi na vidéo zo kwa moi si azo loba obenga ina kombo na epati ko sala nga boité mais après un temps sur landi ba maloba muso azo loba na simana on comprendre que zaki loko mo boye o il faut moi si wana bakanga ina bakanga na moi si donc la police est côté de mon papa et pourquoi parce que vie est sacrée
bon moi ya mutu nyonso eza sacré oko comprendre yango soki ezalaki ndeko na yo parce que omoni akufi na nini na mbanza ngungu te akufi na kikuti te akufi na poto téléphone eza na ndako la police ezali en cas de likambo eza même na ba médecin o ba déplaçaka na ba cas d'urgence na bandako donc azaki na ba moyen nyonso ya kobenga bato pona ko intervenir ndenge bandeko musu balobi ote ezalaki AVC mais AVC wana oyo ya makila na monoko na ebité faut que tuna minganga soki ezalaka alors faut bakanga na no mwasi amekana ko expliquer clair vie à moto eza sacré hein à cause la ye mokonde azosala ke libota na yezo kimia à part ça na charge bana akeka ka boeliwa moko boye banité tango to yaka na mokili awa nzambe muto abengaka biso esengaka pe poto kamwa liwa ya mutu te mutu akufa liwa moko boye oyo mpe nzambe a récupéré azongisi na poussière comme bible ezolobaki oza poussière okozonga na poussière mais oyo ya bongo te mobali oyo ya yo et puis soki oyoki ye aolela te aoloba mpenza à l'aise ezalaki teke video moko ya panique wana eza bavideo moko yake mutu asali mabe maintenant oyebi na mabe ezalaka so mutu asali mabe ana besoin aluka déjà bapreuve moko ekobomba mabe na ye donc azofilme on dirait ntango bakolobaki non tomoni mpe suspect kozala nga kutu nazalaki te nayaki kaka kokuta azobunda na tala kutu video yango na bandeki kofilme mais pourquoi filmer au lieu na moment na koluka kobenga même intervention ya pourquoi filmer donc moi si wana faut bakanga ye nanu balandela ye malamu mpenza mais pour na famille pour le basuni parce que réaction ya famille ekoza liloba nini ekoloba na famille ya bamobali ya mobali oyo auti okufa patulu boya eza na Congo papa peut-être que ndenge okoloba ke mwana na bango asalisa bango na moins $10 moins $20 comment ba réaction ya bon est-ce que famille pe ya luboya patulu boya ekoza te ke bayebi ba vérité mususu entre couple na ya mwana na ba entre moi si oyo ki atiki mwana na bango ozokufa na mwana na bango patulu boya partout bandeko Hollande biso dans le monde tolobelaki likambo ya ndeko oyo auta pe kokufa awa na mwasi na mutuka bazikaki il y a d'autres frères au babenga biso babenga même ngai babisinga no papa biso pe na banquette na sur place awa azana e pasteur te mais c'est un gars oyo aza divorcé mais alors tricher na mwasi libala yango na ebisi yo awa ata soki ba famille ne bakoba oyeba ba secret mususu ba vérité peut-être ata ba famille bakoyeba ba vérité mususu mais ba investigation to me vérité est-ce que ba yeba ki ke patilu bona mona wana ba vraie vérité ezalaka mingi mwasi na mobali na kati ya ndako biso batalibanda toyeba ganda te ba incompréhension monsieur ezala oui ben compréhension mususu eyeba na nango ke non famille na ekoto te tala mwasi oyo azabu moni makambo ya libala oyo makambo ya libala oyo ezaka ba makambo eza makambo oyo bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde toza contre les divorces mais na makambo mabala oyo soko moni penze komi su libala te bandi okoma liwa kozela te pasteur apesa au conseil koluka ba conseil ya batuti so moni bandi omema ona liwa mieux vaut encore omona ndenge bana no bakona ozala na o divorcer ke okufa bana no batika ko souffrir pour linga mutu moko mingi o peut-être ya linga kiote yango na ebisa kio na émission tukoleka ya ndeko wana ke bana na nzambe il faut ko linga mwasi to ko bala mobali to mwasi oyo nzambe na ye akozala nzambe na yo bala mwasi oyo ayambi Yesu bala mobali oyo ayambi Yesu et aux n'importe place aux ano lo bananga aoma mais to ebi pe couple moko be baza osala nzambe tela bomaki te ba o bandimeli nzambe na ninga solo yebanaka na ba oyo bandima nzambe pona kozala ka ba ko masquer ba vie na bango en fait basala mabe na kombo ya Yesu Masiya wana eza pasi ko kubungisa mobali munene ndengwana na mboka oyo munga ngakoko kosala nyonso azobunda na liwa mwasi azofilmer. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Ngana ebisio boy. Et loko moko ko se cacher wana ezakaka mutu wa sali mabe azana besoin amilukila déjà ba preuve moko boyo ko bomba mabe na yeke ngabu na bando filmer tanga obu ngabu na yeko kuta ina yebite. Na intérêt ni mobali na obu na liwa na intérêt ni yo film. Na intérêt ni. Na intérêt ni. Lo banis ko lo bana bande ko yoke bazana posa. Et kozala bien na basi na bango bana na posa ya ko s'engager lobani ne ko lobana ba oyo
bazolanda yo oyebi ke lelo to mona parce que comme obangisa basi bakoma obangisa c'est pas pour la première fois alors la fois passée ezalaki ke fille moko abomaki mobali na ye na mbeli esalamaka trop na poto oui mais omonaki te même biso awa na mboka mikolo eleki batumbelaki biso ndeko moko na niveau ya libanda mboka oyo abalaki expatrié wana soki ya indien akata ndeko wana ndambu atie na mutuka atumbi ake kobwaka ozomona lelo famille wana bazwa perte ya ndeko na biso ya bandala nyonso wana honor de l'amour na biso makambo babolingo oyo soki omoni yango emema ona liwa kozela bapesa au conseil te so ici au salaki erreur okotaki yango nous sommes pas là pour na kobete la divorce maboko divorce eza mabe mais so ici au salaki erreur okotaki comprendre que à place na kotaki ya eza liwa kozela bapesa conseil te okufa otika bana kozela bapesa conseil te bande ko so baolanda biso partout dans le monde butu mo nzamba pambola bino olingi obala consulter nzambe moi si ozozo za moi si ayebi nzambe mobali oyo ozokende opasser na ye 50 ans 60 ans de vie osani le reste de ta vie azala quand même mobali oyo abanga quand même nzambe atako banga yo te obanga nzambe wana ezali wa moko boye yeso na mutema ngana ko kolobela ngote po yo lingi topesa bande musu conseil topesa ba vie mais ate yeso na mutema vraiment famille wana nzambe ya consoler ba mais l'homme de Dieu ba musu ba ko lo ba ke non mobali na ba caractère mabe moi ça na ba caractère mabe peut-être avec le temps a rechanger na ye na ndoka libala donc encore le banini kasi berera makasi nde yangwana nzamba zo la kisao déjà que muto akosala o mabe muto aza mabe yo ce que ba ki changer au moni voiture so ko tali voiture na c'est à volant la voiture même ya yo papa ozomona te ke mundela che tableau de bord on a quatre tableaux de bord wana ils ont ba signaux aux opéla rouge ils ont ba signaux aux opéla jaune c'est pour dire que ce que peli rouge signaux ne signifie déjà que ils a danger mais ce que peli jaune on comprend déjà que bon cause à la circuit moko mais il y a danger te na ko rouler encore 100 km ou 40 km mais tant aux opéla rouge on dit déjà que signaux oyo neti ya frein et puis la rouge mais il y a carburant les opéla jaune pour nous tali ça ko tambola na yo mais un temps carburant aussi là mais signaux à frein les opéla rouge ce qui mundela cause wa tableau de bord à sali yango pour prévenir mutu na daba danger et bon nzambe na lola za na tableau de bord na vie ya mutu nyonso batu nyonso nde to sala émission ngana awa olela kina o souffrir na libala oyo soko tuni etango babandaka libala wana sika tango bazaka na bolingo akoyebi soko bandi ko betelo ma solo makamba mona kaka na fiançailles o comprendre que na tableau de bord la vie na ye nzamba la kisaka ba danger mais akufaki ne mari misamwa yemba zola na tuzola na oya ye akufaki na zola na tuzola na ndesko yango lelo a souffrir au fond mutu nyonso azaka na tableau de bord o nzamba la kisaka ba danger avant et comment même quand physiquement boy même na bandoto na makambo nzamba ko la kisa mutu aza na danger qui tala ba danger yango. Merci beaucoup prophète Marquis et Frata. Merci na bande bazolanda biso. L'homme de Dinazo tire le micro. Quelque temps, yo na bande bazolanda biso moment ya exhortation et les ala bien makasi. Appelez sur le micro. Zambé na lola pambola biso partout dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, tozaka na 9 jours. Lelo toza déjà na 3e jour, totika lokwa na 1 semaine, 6 jours ya pamba, oyo wapi ngai na yo tozo fuka mape tozo bondela Nzambe na thème monene o tozo lobela Seigneur détache-moi. Bien aimé dans le Seigneur, nakanisi que plusieurs fois na vie na yo ozwa pengonga ya kofuka mako gêner ko bondela, plusieurs fois kutana na ba problème oyo memango pe na ba prière, mais peut-être ozula yango solution te. Eli ko la kisate ke Nzambe na lola azoka prière na ote to akoki ko sala te, Nzambe na biso azan Nzambe ya ba impossible. Bien aimé to mekaki ko sala ba émission mususu pona koyeba ko lekisa ba témoignage ya bandeko oyo ka ba benga na téléphone oyo ba mona ki pe loboko na Nzambe na kanti ke journée ya lelo soki ngongi kozala il faut encore quelques témoignages édifier bandeko musupe o bazana ba problème pona comprendre que Nzambe na lola za capable ya ko sala au-delà ya oyo ngana yo tozomona na misu. Bien aimé na kati ya thème oyo tozolobela Seigneur détache-moi nazo kende koyebisa yo ke na chaque thème na biso oyo tofungolaka awa ata tokobelela Nzambe na lola a détacher na vie ya péché na vie ya kindumba na vie ya mibali ya batu na vie ya masumu mais ezape na bandeko mususu vie wana si atika ngo a se confier na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur mais aza attaché na vie moko boye oyo wapi azozanga kobota ozozanga libala ozozanga mbongo ozozanga musala ozozanga vie ya malonga ozo vivre vie oyo eza ya yote. Bien aimé yango Yesu ayebisa ki ba yekoli bokende na Betfage bofongola mwana ya mpunda oyo bokokuta bakangi na singa ye wana oyo ngana za na besoin bofongola ye. C'est pour dire que Christ a comprendre que même batu oyo bakondana ki mpunda oyo bamona ka eka wana akende liboso te chaque fois bakoya bakuta ba tchake na singa po bamona ka eka wana. Bien
bien aimé vina yo kozala ba chayo na Singapour ba mona kayo kaka wana François Zoloba ba expérience ozana ngo ba diplôme ezali mais ozo remarquer que batu muso baza même pas na capacité lokola yo bazo progresser bazo kende liboso mais yo na ba capacité na yo ozo tourner esika moko bien aimé dans le Seigneur na koyebisa yo que accepter Christ ce n'est pas tout il faut telema oluka délivrance ya bomo ina yo na sima ko yamba Yesu Masia tango ozo ka bien aimé batu bazo telemela combat spirituel bandoki nyonso balingi te to te ya combat spirituel balobi te bitumba molimo ezalaka te soko ndimeli Yesu nyonso elekana yango déjà yango zomona lelo plusieurs personnes na kombo ya Jésus azo souffrir parce que bateyaki yo mabe lelo tika na ebisa yo ke accepter Christ ce n'est pas tout. Job Satan a kotaka na vie na ye Job a defaka biloko mutu te azwa pe mwasi abatute Job akendaka pe ndako anganga te mais Bible zolo bakazala ki intègre yo kanti ko ndima Yesu na yo eleki intégrité ya Job Bible zolo bakenzamba zo betela Job tolo epa ya Satan ke na sena moyo wana mutu abanga nga lokola Job azati mais bien aimé dans le Seigneur Job nini sala ke Satan akota na vie na ye porte nini Satan akotela parce que Job asumuka kate azala ki intègre bando banga nzambe bien aimé dans le Seigneur Job a ignoré ki même ezali combat spirituel Job azaleka mutu akolela tela même temps biloko na ye zo beba bana bazo kufa Job abandi kolela nazo maudire jour na botama na maudire pona ni na botama na maudire moko azaleka mutu ya kolela ndenge yo zolela bien aimé ane uti ko bandasika ane o batu mususu kaka na ko bandasika libala ya sika musala ya sika vie ya sika même na Congo wa gouvernement sike bimi yo anasikezo gouvernement sikezo bima président sika koti yo anasiko bandi malade sika ordonnance sika ba problème sika chômage bandi déception bandi non bien aimé faut tellement na prière bitumbe kozala na vie ya mutu mais bitumbe zala na suka bitumba no ezala lokola ya est ya RDC président a changé bitumbe si la raté bazo bomaka batu bitumba mutu kozala bongo te bitumba pe fesila bien aimé dans le Seigneur tous en 9 jours il y a prière na 9 jours oyo à partir il y a 16h 17h 18h ils a l'air on a zo un téléphone na ba requête à partir il y a 22h 23h 0h 1h ils a l'air au tozo bonde la na intercession soko bonto bonde soko bengi to bonde lipona yo mais à partir il y a 20h pour na bandeko bazo gêner ensemble na biso bazo fongola jeune na 20h soko zo gêner na biso ko rater prière te na téléphone pour autant ozo benga to bonde la pona yo et ko permettre to sakola to yeba nini ko za la singa na vie na yo pena nyakanga yo singa wana bien aimé dans le Seigneur pourquoi ya lelo nazana besoin que au fongola mukanda ya Jean chapitre 11 na lingito zo même 9e verset, la Bible dit, Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu azobi sabaye kolia va kende kose kwisa Lazare ke soki mutu akotambola na lumière akokweya te parce que lumière eza kati na ye mais soki mutu akotambola na mulili akokweya parce que azomona lumière te et Jésus c'est la lumière azoloba ke je suis la lumière du monde o akotambola nanga akotambola na mulili te bien-aimé ko zalo accepter Christ mais ozo kweya toujours à chaque fois bandaka commerce kweyaka à chaque fois ozo musala ezo beba à chaque fois bandaka projet moko libala ekomaka na suka te bien-aimé dans le Seigneur 9 jours o tozo bondila nzambe o alola kote a visiter vina yo année 2019 o ezane ko silela oboité bien-aimé na sakola ki awa na la voix céleste pona koloba ke 2018 ya ki chiffre ya changement na sakola ki pona koloba même gouvernement ezo changer na sakola pona koloba même pouvoir eko changer bien-aimé tala chiffre 8 oyo wape ko esaka bokonzi ya Saoul nzamba kenda kozwa David 8e fils ya Isaïe bien-aimé tala ndenge ko kasami na vie ya RDC lelo o 2019 chiffre ya récompense chiffre o mwasi abotaka ba promesse oyo zo meme ko kisama na vie na yo bien-aimé nazana besoin otambola na kati ya lumière Bible zoloba ke wana Lazare azokufa Bible zoloba ke les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade bien-aimé mutu oyo azo comprendre que vie na ngezo tambola bien te yenda azana intérêt à côté le makuluka nzambe koloba biloko lobaka wana te le panier circule encore le panier comme mukoloni e pana yo parce que na tongwa le place au fando zola nanga wana ezana bato o histoire vie na bango changer lelo il y a eu ko changer mukoloni prière na yo ko zala ka maya misute butu mozo fuka mozo lela il faut comme à mesure ya ko fuka mape ko sepela kenzamba salelinga na ne oyo histoire vie na nga pe changer tala age komi nango tala instabilité ya vie na yo bien-aimé dans le Seigneur singanyo so ko zala bakanga yo bien-aimé tozana prière ya ke Seigneur détache moi Bible zoloba que pendant que Yesu azoya Bible zoloba que na 19 beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères.
Bien-aimé dans le Seigneur, mutua mukili akoya pour consoler yo. Akoya bisayo ke ababoyi yo oui obébité mususu akoya komi na ajini. Bien-aimé dans le Seigneur, prière o ezake mutua mukili ako consoler yo te pour mutua mukili apangusa kama ya misu. Mais o azana possibilité akopangusa ba pota ya mitema ya kelikambo ele lisaka yo olela lisusu te kombo na Jésus Christ de Nazareth. Yango mona prière o tozobondela kesinge katana. Et bien-aimé tozo sauter pour ngonga totanga 21. Bible zoroba que Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Bien-aimé, namukolo oyo Lazare azokufa. Jésus-Christ azoa kokuta siba kundi Lazare. Marthe a la prière ya ko reconnaître que Seigneur soki ozalaki ndeko nanga linga kokufa te. Or bien-aimé dans le Seigneur, mukili mobimba oyo batu nyonso bavandaka na quartier ya Lazare. Bayebaki ke Lazare Yesu aliaki pa ba Lazare, Yesu azalaka kuna na ndaku wana, c'est que Yesu lokola sekuisaka bato asalaka miracle, bato bamonaka ba aveugle bamonaka malade kokota kuna te. Donc bato bandimaki te ke bisika Yesu afandaka aliaka problème ko koya kuna. Yango moni siko tangu Lazare azokufa, Marthe azoyebisa Jésus tangu Jésus aye, Seigneur soki ozalaki ndende konanga lingai kokufa te. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments na vie na yo, bato bayebi yo kakoza frère sœur, bato bayebi kaka ke bon, abondelaka. Mais tangu makamuso ezokomela yo, il faut vérifier. Est-ce que cause à l'absence ya Jésus na vie na yo te? Est-ce que cause à l'absence ya Jésus na bomo ina yo te? Lazare akufa pour l'absence ya Jésus. Mais bato ebele bayebaki yango te. Bato bayebaki ke Yesu aliaka na ndako wana, c'est que loko moko te ko salama. Mais tangu akufi Marthe à comprendre, et dit Seigneur soki ozalaki ndeko nanga linga okufa te. Bien-aimé lelo cause à lobungisa libala wana cause ya manque ya présence à Jésus na vie na yo. Otikala kana kombo ya Yesu Masia, moyebi qu'après avoir commettre ba péché belé, otikala kite ko se repentir pour Jésus azonga na kati ya bomo ina yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zolo ba ke na moment wana Marthe azoyebi sa Seigneur, na yebi ke lokola yo ye, nyonso yo ko senga na Nzambe, Nzamba ko accorder yo yango. Bien-aimé ba kendaki na cimetière, Yesu atuni bango, botie Lazare wapi? Yesu ayebaki bisika bakunda Lazare. Bangonde bazo memaye tina tombe. Bakomi na tombe wana tozotanga déjà 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Muto ya yebisaki Yesu ke Seigneur lokola yo ye na yebi ke nyoso kosenga na Nzambe Nzambe kosalela yo metongo bayebisi longola libanga. Marthe mutaliboso ko s'opposer na miracle azobisa Seigneur papa totika na biso 4 jours yango banda kufa. Mais soki boyeba ke 4 jours yango akose kwa te bo meminga ina cimetière. Pourquoi? Parce que Yesu ayebaki cimetière wana te. Bien aimé, des fois au bonde la kanzamba salela yo bikamwa mais tango kokoma Nzamba salela yo bikamwa, il y a des principes qui permettre Nzambe asalela yo bikamwa na Seigneur détache moi na thème all. Bien aimé na lingio comprendre loko moko. Nzambe tanga mona ka souffrance na yo azomona vie na yo zo souffrir liba les ate musa les ate mbongo ezate. Nzamba azomona ka souffrance na yo te. Nzamba azotala pe état na yo, etamboli na yo. Vie na yo muto o souffrir. Bien que ozotomola maboko likolo zo la secours butu moyi. Yango moni mukolo Nzamba azobimela Moïse. Avant ayebisa ye que je vis la souffrance de mon peuple. Nzamba yebisa ki na no Moïse longola basoulier na yo. Oyo mona ba église musule lo bakotaka makolongulu. Bakansake basoulier waneza mapapa. Nzoke zaki mapapa te. Nzamba zoba ke Moïse azalaki mwana oyo akoli pa pharaon nanda kwa magicien. Azalaki na vie moko boy oyo amenaki na vie nanda ko wana. Avant Nzamba pesa ye mission esengela Moïse a se dépouiller na ki Moïse ya pharaon. Avant Nzamba mona souffrance ya peuple ya Israël, ayebisa Moïse que je vis la souffrance. Nzamba remarka ki non ba sandal. Okoza alelo zo bondela ba bondeli pona yo trop. Osali na bofrande comme finga na ba prophète na pesa bofrande ba longwa kuna ba aventurer mais peut-être ba sandalo yo zana na makolo na no longoli yango te. Même Yesu Masi avant ce que ça Lazare alobi na bango ôter la pierre bolongola libanga ezali kolo a tombo. Yesu alongola ki libanga te bino moko bandeko na ye bozana posa délivrance à famille bolongola libanga ozana besoin de délivrance ya vie na yo mais faut vérifier libanga nini kozala bacha likolo tombo ya bomo na yo ozo permettre miracle sala maté plusieurs fois basakola likolo na yo baloba ko pambolama bandoto amala molota yo mona na ba ange yo mona na fin du monde olota na Yesu Masi aliona loti Seigneur abimelinga libale zakati musala malonge zati santé na yo zaka malade vie ya bana na yo za bloqué yo moko souffrir na vie okoti libala pasi oboti bana na pasi bana no pe bakoti mabala pasi bazozwa misala ya pasi
Bien aimé, délivrance baluka kango. Marina Marthe batinda ka mutu akende ko yebisa Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Bien aimé, il est à hôtel mo yebisa Nzambe, Seigneur, na yebi ko linga kanga. Na yebi ke na ndimela yo. Mais nazo remarquer que vie nange eza na singa. Mutu yebisa yo te ko accepter Christ c'est tout. Biso nenge toza nenge to ndimeli yesu condamnation ezate. Quand la Bible dit que il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Et ça condamnation ya babalo na babaliente. Et ça condamnation ya vie na yo ya péché ya kala lokolo tubeli ondimeli Jésus bako condamner yo sous terre. Mais ce qu'on bien aimé tika l'autre la délier pour vie na yo pepe sabatu muso bazo bonde la posa o bazana na mokili posa ba mona pe kenzamba salelio. Bien aimé dans le Seigneur, un jour dans Luc chapitre 5 verset 5 okokuta kuna Pierre a péché ka butu mobimbazu et le côté. Mais pendant que Seigneur azoya bisa Simon boaka filé. Simon azoya bisa ye Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole je jetterai les filets. Bien aimé, prière il y a Simon ezalaki ke to luki na maele na biso to zuite mais na liloba na yo to kozwa quelque chose. Bien aimé, koza lozola nanga awa na expérience na ba relation makambezo simbate mais naza na besoin que na parole ya Jésus na bonde la likolo problème na yo yango na yebisa ki yo ke 9 jours oh eza Seigneur détache moi. Bien aimé dans le Seigneur le lozola la ke bana nanga nyoso na boti ba balate bongo yo moko balaka mama na bango Yesu alobi ôter la pierre. Parce que tant yo moko bala mama na bango te makambo famille ya mama ne loba likolo a vie na yo oyo botana mona na bango felo yebi yango te e cause le problème ya famille na yo mama na bino babala ka ete banoko na bino baloba maloba lelo bino pe bondimeli Nzambe ozo yemba malamu na église okomi na intercesseur ba mari de nous ba otika yo te okomi na diacre na église ba femme de nous ba otika yo te oza condamné quelque part na vie moko ya famille oyo wapi misala na yo zo simba te 40 ans yango yo 50 ans yango yo vie na yo zo tourner Kamoko, ôtez la pierre, bien aimé dans le Seigneur. Yesu ayebisi Marthe bolongola libanga. Ezana biloko ofolongola na vie na yo. Il est temps olongola biloko ebele na bomo ina yo. O changer même entourage. Enfin que Nzambe na lola kota makambu na yo. Bien aimé 9 jours yango yeye. Bible zoloba ke Yesu azobisa Marie, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Bien aimé, eza question ya kondima ke na ko mona nkembo na Nzambe. Eza question ya kondima pendant que ozo ndima ozo poser pe ba acte convaincante o ekote le malikolo bitumba na yo. Mais eza question ya kondima te ko fana ndaku Yesu akufa pona biso ne kulusu. Yesu akufa pona biso ne kulusu. Banda kufa pona bino ne kulusu. Ozaka instable. Yo za muto te le monde kwa délivrance. Bien aimé, prière yango yeye. Seigneur, détache-moi. Bible zoloba ke ayant dit cela, il cria d'une voix forte. On a tous en 43. Jésus cria d'une voix forte. Lazare sort. La Bible dit, le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien aimé, Yesu asekwisa Lazare. Mokili ebetaka maboko. Miracle aboyena no salamate 4 jours après liwa. Mais pour Jésus-Christ de Nazareth oyo lobaka ki akufelanga le kulusu. Jésus comprendre que Moussa les silité. À sekui mais la Bible dit les morts sortis les pieds liés. Yango zo mona bando ndimela Jésus. Du fait que délivrance pour na yo etalioté, makolo na yo eza lié. Bisika nyo sochaka makolo makambebe baka. Bisika bazo engager baninga facilement yo kota ba dossier plusieurs fois. Mukando baninga bazo na facilité yo luka na facilité et simbate. Ti ba komi ko conseiller ke ndoko luka ba marabu. Oyo baninga bazwaka na facilité pa na yo ezo simbate. Bien aimé makolo na yo kozala ba lié yango kende liboso te. Yango moni nyonso so ça les ont bloqués. Vie na yo ezo bloqué. Misal les ont bloqués. Les morts sortis, les pieds liés. Bible ezo ba que Lazare c'est quoi? Makolo na basinga. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut que ba délier yo basinge katana. On dit mais là Yesu oui mais Yesu alobi que Lazare a sekui. Muto a sekui c'est pour dire quoi? Alongwe na vie a péché, nenge yo longwe na vie a péché. Azu baptême nenge yo zo baptême, andimeli Christ alobi OK lokwa andimeli Christ sko vi nanga fo banda ko tambola. Mais pourquoi vi na yo zo tambola te? C'est pour dire que yo o sekui na basinga ya mama na bino, o sekwa na basinga ya papa na bino, il faut un travail likolo na yo. Bible souki na koloba les pieds te Bible lobi les mains liées de bandes.
le visage enveloppé de linge. Mama maboko ya Lazare azo sekwa maboko akokanga. Bien aimé tala bando sekwa na masumu ndimela Jésus. Maboko na yo bakanga yango. Mbongo na yo zoka kote kenda koyebite. Soki mbongo yeba na babandi malade. Soko simbi mbongo futi ba facture. Vi na yo zo tourner sika moko. Ozoko kate kozwa même bana na yo en charge. Maboko na yo bakanga yango. Lazare azo sekwa les mains liées. Bien aimé bando sekwa na vie ya prière na ba jeûne ba 4 jours ba 40 jours. Bien aimé zela na taba témoignage awa oyoka. Bandeko ba bondela pe ba 40 ba 20 jours. Mais to bondeli na ye une fois na téléphone atato linzambe na lola. Bien aimé dans le Seigneur, il faut vérifier est-ce que maboko na yo kozala bakanga yango te. Misale zo simbate pourquoi? Yango moni mukanda ya Job chapitre 8 verset 8 ezoloba. Interroge ces des générations passées. Vérifiez botala nini ezalaki expérience na bango. Soki singa oyo bakangi eza singa famille. Bien mais tuna ba mama leki botangaka. Bozaki kitoko, bovanda na mabala te pona nini. Bozaki na ba diplôme papa, bo réussite na vie pona nini. Soki eza singa famille, nzamba délivrer na 9 jours oyo. Bien aimé dans le Seigneur, toute la journée to liate to mela maite. 20h nde to meli mai. Nde na sima ya prière. Tango zo benga numéro wana. Bible zoloba que le visage enveloppé, même elongi na yezala ki enveloppé de bandes. Bien aimé tala depuis on dimeli Jésus. Elongi na yo bisika nyo sokota kata ba promettre yo. Esuka kana promesse. Combien de fois bande ko préparer libala. Mobali obo bande ko préparer na ye libala wana lelo bosuki ni wapi. Bo pesa ka kutuna bana bakombo. Mwana na biso liboso to ko bota ko mona ye grâce. Tala so si ko la démission yo, o pesa grâce ya mbote. Si bo bota ye. Si akendat. Bien aimé, il est à Olukanzambe. 9 jours ya prière. Ya ke singanyo so benda kangai. O ba biso na famille ba mona ka biso kaka na vie wana. Na vie o balakela mama na biso. Soki balia mama na bino. So ba kanga vie papa na bino. Ya yo ba okanga ya ngoti. Lokola yo ndimeli Christ. Bien aimé, prière o ba kokanga o ya yote. Bien aimé dans le Seigneur. Bible zoro ba que Jésus a lobi délier-les et laisser-les aller. Donc musala o ezake faut à la délier en fait que makamuna yo efongwama. On dit mais Jésus mais faut à la délier. Bible je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé yozo prospérer ka imba oy batunyo so ba vanda kana quartier à Lazare ba yeba ki ke Lazare Yesu alia ke pa ba Lazare Yesu azalaka kuna na ndaku wana c'est que Yesu lokola se kuisaka bato asalaka miracle bato ba monaka ba aveugle ba monaka malade kokota kuna te donc bato bandima ki te ke bisika Yesu afanda kaliaka problème ko ya kuna yango moni siko tangu Lazare azokufa Marthe azoebisa Jésus tangu Jésus aye Seigneur soki ozalaki ndende konanga lingai kokufate. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie na yo, batu bayebi yo kako za frère sœur, batu bayebi kaka ke bon, abonde laka. Mais tango makamuso ezo komela yo, il faut vérifier. Est-ce que cause à l'absence ya Jésus na vie na yo te? Est-ce que cause à l'absence ya Jésus na bomo ina yo te? Lazare akufa pour l'absence ya Jésus, mais batu ebele bayeba ki yango te. Batu bayeba ke Yesu aliaka na ndako wana, c'est que loko moko te ko salama. Mais tango akufi Marthe à comprendre, et dit Seigneur soki yo zalaki ndeko nanga linga okufate. Bien aimé lelo cause à l'obungi salibala wana cause ya manque ya présence à Jésus na vie na yo otikala kana kombo ya Yesu Masia moyebi qu'après avoir commettre ba péché belé otikala quitter ko se repentir pour Jésus azonga na kati ya bomo ina yo. Bien aimé dans le Seigneur Bible zolo ba ke na moment wana Marthe azobi sa Seigneur na yebi ke lokola yo ye nyonso yo ko senga na nzambe nzamba ko accorder yo yango. Bien aimé ba kendaki na cimetière Yesu atuni bango botie Lazare wapi Yesu ayebaki bisika bakunda Lazare bangonde bazo memaye tina tombe bakomi na tombe wana tozotanga déjà 39. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur il le sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Muto ya yebisaki Yesu ke Seigneur lokola yo ye na yebi ke nyoso kosenga na nzambe nzambe kosalela yo mettons ba yebisi longola libanga Marthe mutaliboso ko s'opposer na miracle azobisa Seigneur papa totika na biso 4 jours yango banda kufa mais soki boyeba ke 4 jours yango akose kwate bo meminga ina cimetière pourquoi parce que Yesu ayebaki cimetière wana te. Bien aimé des fois au bonde la kanzamba salela yo bikamwa mais tango kokoma nzamba salela yo bikamwa il y a des principes qui permettent nzambe asalela yo bikamwa na Seigneur détache
moi na thème all bien aimé na lingio comprendre loko moko nzambe tanga mona ka souffrance na yo azomona vie na yo zo souffrir libala ezate musala ezate mbongo ezate nzamba azomona ka souffrance na yo te nzamba azotala pe état na yo etamboli na yo vie na yo muto o souffrir bien que ozotomola maboko likolo zo la secours butu moyi yango moni mukolo nzamba azobimela Moïse avant ayebisa ye que je vis la souffrance de mon peuple nzamba ayebisa ki na no Moïse longola basoulier na yo oyo mona ba église musule lo bakotaka makolongulu bakansaka basoulier wana eza mapapa nzoka ezaki mapapa te nzamba azoyeba ke Moïse azalaki mwana oyo akoli pa pharaon na ndako magicien azalaki na vie moko boye oyo amenaki na vie na ndako wana avant nzamba pesa ye mission esengelaki Moïse a se dépouiller na ki Moïse ya pharaon avant nzamba mona souffrance ya peuple ya Israël ayebisa Moïse que je vis la souffrance nzamba remarquaki nanu basandal okoza lelo zobondela babondeli pona yo trop osali na bofrande comme finga na ba prophète na pesa bofrande balongwa kuna ba aventurer mais peut-être basandal oyo zana na makolo na no longoli yango te même Yesu Masi avant ce que ça Lazare alobi na bango ôter la pierre bolongola libanga ezali kolo a tombeau Yesu alongola ki libanga te bino moko bandeko na yebo za na posa délivrance à famille bolongola libanga ozana besoin de délivrance ya vie na yo mais faut vérifier libanga ni kozala ba tchali kolo a tombeau ya bomo na yo ozo permettre miracle ça la maté plusieurs fois ba sakola likolo na yo baloba ki ko pambolama bandoto amala molota yo mona na ba ange yo mona na fin du monde olota na Yesu Masi aliona loti Seigneur abimeli libale ezaka te musala malonge ezate santé na yo ezaka malade vie ya bana na yo eza bloqué yo moko souffrir na vie okoti libala pasi oboti bana na pasi bana no pe bakoti mabala pasi bazozwa misala ya pasi bien aimé délivrance baluka kango Marina Marthe batinda ka mutu akende ko ebisa Jésus Seigneur celui que tu aimes est malade bien aimé il est à hôtel mo ebisa nzambe Seigneur na yebi ko linga kanga na yebi ke na ndimela yo mais nazo remarquer que vie nange eza na singa mutu ebisa yo te ko accepter Christ c'est tout biso nenge toza nenge to ndimeli Yesu condamnation ezate quand la Bible dit que il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ eza condamnation ya babalo na babaliente eza condamnation ya vie na yo ya péché ya kala lokolo tubeli ondimeli Jésus bako condamner yo sous terre mais ce qu'on bien aimé tika loza la délier pour vie na yo pepe sabatu muso bazo bonde la posa o bazana na mokili posa ba mona pe kenzamba saleli yo bien aimé dans le Seigneur un jour na Luc chapitre 5 verset 5 okokuta kuna Pierre a péché ka butu mobimbazu e côté mais pendant que Seigneur azoya bisa Simon boaka filé Simon azoya bisa ye Seigneur nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jetterai les filets bien aimé prière ya Simon ezalaki ke to luki na maele na biso to zuité mais na liloba na yo to kozwa quelque chose bien aimé koza lozola nanga awa na expérience na ba relation makambezo simbate mais nazana besoin que na parole ya Jésus na bonde la likolo problème na yo yango na ebisa ki yo ke 9 jours oh eza Seigneur détache moi bien aimé dans le Seigneur le lozole la ke bana nanga nyoso na boti ba balate bongo yo moko balaka mama na bango Yesu alobi ôter la pierre parce que tant yo moko bala mama na bango te makambo famille ya mama ne lo bali kolo a vie na yo oyo botana mona na bango felo yebi yango te e koza lelo problème ya famille na yo mama na bino babala ka ete banoko na bino baloba maloba lelo bino pe bondimeli nzambe ozo yemba malamu na église okomi na intercesseur ba mari de nous ba otika yo te okomi na diacre na église ba femme de nous ba otika yo te oza condamné quelque part na vie moko ya famille oyo wapi misala na yo zo simba te 40 yango yo 50 yango yo vie na yo zo tourner sika moko ôter la pierre bien aimé dans le Seigneur Yesu ayebisi Marthe bolongola libanga ezana biloko ofolongola na vie na yo il est temps olongola biloko ebele na bomo na yo o changer même entourage enfin que nzambe na lola kota makambu na yo bien aimé 9 jours yango yeye Bible zoloba ke Yesu azobisa Marie Marthe ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu bien aimé eza question ya kondima ke na komona nkembo na nzambe eza question ya kondima pendant que ozo ndima ozo poser pe ba acte convaincante o écouter les malikolo bitumba na yo mais eza question ya kondima te ko fa na ndaku Yesu akufa pona biso ne kulusu Yesu akufa pona biso ne kulusu banda kufa pona bino ne kulusu ozaka instable yo za muto te le monde kwa délivrance bien aimé prière yango yeye Seigneur détache-moi Bible zoloba ke ayant dit cela il cria d'une voix forte. On a tous en 43. Jésus cria d'une voix forte. Lazare sort. La Bible dit, le mort sortit les pieds et les mains liés des bandes
et les visages enveloppés d'un linge, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, Yesu asekwisa Lazare. Mokili ebetaka maboko. Miracle aboyena no esalamate 4 jours après liwa. Mais pour Jésus-Christ de Nazareth, Jésus comprend que Moussa les silité. À ce qui, mais la Bible dit, les morts sortis, les pieds liés. Il y a un gros abandon d'imela Jésus. Du fait que la délivrance pour nous est liée, makolo na yo est lié. Bisika nyo sochaka makolo makambebe baka. Bisika bazo engagé baninga facilement yo kota ba dossier plusieurs fois. Mukando baninga bazo na facilité yo luka na facilité et simbate. Si bakomi ko conseiller que ndoko luka ba marabu. Oyo baninga bazwaka na facilité pa na yo ezo simbate. Bien aimé makolo na yo kozala ba lié yango kende liboso te. Yango moni nyonso so ça les ont bloqués. Vie na yo ezo bloqué. Misal les ont bloqués. Les morts sortis, les pieds liés. Bible ezo ba que Lazare c'est quoi? Makolo na basinga. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut que ba délier yo basinge katana. On dit mais là Yesu oui mais Yesu alobi que Lazare a sekui. Muto a sekui c'est pour dire quoi? Alongwe na vie a péché, ndenge yo longwe na vie a péché. Azu baptême ndenge yo zo baptême, andimeli Christ alobi OK lokwa andimeli Christ sko vina nga fo banda ko tambola. Mais pourquoi vina yo zo tambola te? C'est pour dire que yo o sekui na basinga ya mama na bino, o sekwa na basinga ya papa na bino, il faut un travail likolo na yo. Bible suki na koloba les pieds te Bible lobi les mains liées de bandes. Le visage enveloppé de linge. Mama maboko ya Lazare azo sekwa maboko akokanga. Bien aimé tala bando sekwa na masumu ndimela Jésus. Maboko na yo bakanga yango. Mbongo na yo zoka kote kenda koyebite. Soki mbongo ye bana babandi malade. Soko simbi mbongo futi ba facture. Vi na yo zo tourner sika moko. Ozoko kate kozwa même bana na yo en charge. Maboko na yo bakanga yango. Lazare azo sekwa les mains liées. Bien aimé bando sekwa na vie ya prière na ba jeûne, ba 4 jours, ba 40 jours. Bien aimé zela na taba témoignage awa oyoka. Bandeko ba bondela pe ba 40 ba 20 jours. Mais to bondeli na ye une fois na téléphone atato linzambe na lola. Bien aimé dans le Seigneur, il faut vérifier est-ce que maboko na yo kozala bakanga yango te. Misale zo simbate pourquoi? Yango moni mukanda ya Job chapitre 8 verset 8 ezoloba. Interroge ces des générations passées. Vérifiez botala nini ezalaki expérience na bango. Soki singa oyo bakangi eza singa famille. Bien mais tuna ba mama leki botangaka. Bozaki kitoko, bovanda na mabala te pona nini. Bozaki na ba diplôme papa, bo réussite na vie pona nini. Soki eza singa famille, nzamba délivrer na 9 jours oyo. Bien aimé dans le Seigneur, toute la journée to liate to mela maite. 20h nde to meli mai. Nde na sima ya prière. Tango zo benga numéro wana. Bible zoloba que les visages enveloppés, même elongi na yezala ki enveloppé de bandes. Bien aimé tala depuis on dimeli Jésus. Elongi na yo bisika nyo sokota kata ba promettre yo. Esuka kana promesse. Combien de fois bande ko préparer libala. Mobali obo bande ko préparer na ye libala wana lelo bosuki ni wapi. Bo pesa ka kutuna bana bakombo. Mwana na biso liboso to ko bota ko mona ye grâce. Tala so si ko la émission yo, o pesa grâce ya mbote. Si bo bota ye. Si akendat. Bien aimé, il est à Olukanzambe. 9 jours il y a prière. Il y a que singanyo so benda kangai. O ba biso na famille ba mona ka biso kaka na vie wana. Na vie o balakela mama na biso. Soki balia mama na bino. So ba kanga vie papa na bino. Ya yo ba okanga ya ngoti. Lokola yo ndimeli Christ. Bien aimé prière o ba kokanga o ya yote. Bien aimé dans le Seigneur. Bible zoro ba que Jésus a lobi déliez-les et laissez-les aller. Donc musala o ezaki faut à la délier en fait que makamuna yo efongwama. On dit mais Jésus mais faut à la délier. Bible je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé yozo prospérer en Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces.
Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser? Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser? Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Tala bato bako kende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bako leka tango ekomema ngai, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende moninga. Tala tango ekomema Abishale Mombaya si akenda kala. Otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Tala tango ekomema, tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo. Tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela bomoi.
Alvin et Béa, tala tango ekoleka, nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka, nalelalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka, le temps passe.